Opposant Yanzala na changement ya constitution, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a levé équivoque sur la question d'actualité wana lobby na Kisangani Boyoma ezalaki opesi mbwa boyi na discours na ye. Foire ya formation professionnelle et bandi mokolo lelo aussi le 26 ezali kosalema en face ya musée national entrée ezali ya ofele et sengeli boyeba que foire wana eko sala que yo jeune ya goigoyi oyebi musala te makambo tanga na classe comprenate et sengeli yo ko la métier noki e kuna kokutana na bato yo ba pesa ka formation na ba opportunité ba entreprise o bazali ko luka bato misala maboko topé ba start-up o ba ko développer technologie à travers ba métier. Procès à cette kikuni et bandaki lobby ba détail nini le kanaki kuna façon qui rumbataki sur place a ko expliquer biso ba informer biso pe que journaliste Maïs Chibangu azali bongo ya kokangama lobby abane ko sala point de presse moko pona ko dénoncer 20 millions de dollars moko ebungaki toyebi nenge makamuna e sukite jusque là. Elon Musk balobi azali ko pesa na monde robot moko oya ko bomba zemi pendant 9 mois, c'est-à-dire à remplacer ba parents yo parents oye na ba semence na yo mama pe kuna pesi ba makina ye ba tchena kati ya robot bino ofana bino kimia bozelika 9 mois bozui mois na bino. Na Kisangani esika président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko séjourner na ba membre ya gouvernement mususu a lobaki liboso ya population ya Kisangani pe a s'adresser na ba congolais nyonso à travers le monde sur ba dossier sensible entre autres révision ya constitution oyo azali favorable à exprimer yango pe a expliquer ndenge nini ba opposant to pe ba dongolo miso bazali ko kine ko comploter contre mboka en sollicitant ko sololana ennemi pe ko ya ko attaquer bana mboka ba détail bolanda na reportage oyo signé KNB News. Surtout baike oyo bazali ko mibenga ba opposant ya nzala à travers Babelone na Kisangani, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'adressé na bakongolais nyonso oyo bazali à travers le monde. Essentiel la message na yo ezali ya kimia ya ndenge gouvernement ezali kokontinue kobunda kosala mosala mpe kobongisa makambo nyonso bapoliticien misusu oyo bazali kosala critique mokolo ya lelo babemisaka na mboka na biso. Façon na yo ya kotravailler certes bato mingi bakoki kocomprendre yango te mais yango ezali raison te ke bato mosusu bakende batelemela mboka bakomplote na bambuma yango wana Félix Tshisekedi ahésitaki te kobenga bango babengele miso. Surtout baike oyo bazali komibenga baopposant ya nzala oyo bakoki bitumba ya opposition te bakomi kokende koluka banguna na biso ba Rwandais baya kosalisa bango babundisa Congo na bana mboka Congo. Soki bazali na mayele lisusu ya kopesa na opposition te bafanda basala misala na bango ndenge ezalaka batika bana Congo démocratique kimia tozali na besoin ya kimia tozali na besoin ya concentration totala ndenge tokoki kobongisa mboka na biso oyo d'ailleurs ba opposant wana baike ya ba opposant na bakambaka pe mboka oyo babomaka yango biso tozali siko kobunda totombola mboka na makambo oyo babebisaka tobongisa bisika oyo babebisaka babomaka lelo bakei kobatama libanda ya mboka babanda koluka mayele na banguna na biso ba Rwandais batala sikoyo ndenge ya koboma mboka na biso. Likolo na mbo président de la République abakisi lisusu ke ba opposant mingi bazali ya nzala. Kasi mpona dossier ya changement ya constitution président de la République azali clair. Na likambo oyo boyoki nungu oyo bazali koloba likambo ya révision to ya changement ya constitution likambo wana
ebangisa bino te bana mboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apesi ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete. Nini nto balisusu yele garant de la nation visionnaire azali kokonza mboka oyo azwaki mandat ya peuple pendant 5 ans pe totala ndenge nini peuple akoréagir par rapport ya baorientation oyo Félix Tshisekedi apesi. Santutomo bukamona bukakukila. Population côté na bango pe batikalaki nsima te mpona koréagir par rapport ya bapropos ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, bazalaki bongo na micro ya Faso Kirombe. Bon, c'est le droit le plus légitime du chef de l'État, du fait qu'il est dans la carte de la Constitution, l'article 218, par le Biboui. Ceux qui te doivent réviser la Constitution, Nani Bazala Rapolobela Yango, ils allaient chef de l'État, ils allaient gouvernement, ils allaient parlement, ils allaient payer la population, la pétition à 100 000 signatures. Donc, comme il fait partie, il y a bateau, la réunion constitutionnelle, alors c'est un débat où le chef de l'État a lancé. C'est à nous maintenant, la population, la scientifique, quand on doit penser, de matérialiser en ce qui corroborer la réalité de c'est bon. Si on met que le changement est possible, c'est bon. Si on met que le changement n'est pas possible, il y a une révision. Parce que dans le moment où tu es allé dans difficile, il y a relevé le changement. Parce que le changement à la Constitution et même le changement à la République. Et changement à la Constitution, il aura toujours précédé dans une crise où il change le contexte. Alors, si la crise est changé le contexte, la Constitution est échangée jamais et vous remis dans la République X. Il y a un moment même dans le Canada depuis 1960, on a 3 républiques. République Alibosé Banda qui a une constitution au Belge bâtie l'Arabie héritée par les Belges. Après avoir réclamé l'indépendance, quand elle s'est changée, tu as remis l'indépendant, tu as remis la première république. Bon, on a évité parce qu'en réalité, on a un problème grave. Ils n'ont même pas dans ma constitution parce que la constitution est assez violée. Bon, on a changer. Moi, je pense qu'ils doivent d'abord changer beaucoup de choses. Ils doivent d'abord changer beaucoup de choses. Plus, c'est d'abord changer, comme ça, on va changer la constitution. Parce que oui, ils ont déjà, tout ça qui est la bien, ça m'a bien, ça a déjà violé pour avoir avantage à certaines personnes. C'est ceux qui va changer. Je ne vois pas la raison pour laquelle ils doivent changer. Pas changer de leur manière de voir les choses. Normalement, Mokonzamboka a la marque belé aux alibosso na face à là. Donc pour nangai réviser la constitution est primordial pour les Congolais. Vous voyez, il y a beaucoup de Congolais qui souffrent. Guerre est dans l'est donc réviser la constitution est primordial. Et puis ceux qui vraiment Mokonzamboka a la mémoire bien à se référer dans la Malobo à la carte Congolais. On a Azari notre secrétaire permanent et il y a eu 2 personnes à l'étranger. Alors ils sont comme Mokonzamboka policiers n'y sont dans la moto canaille dans la salaire à bien mais les lots tout le monde en côté. Donc et le royal il y a ça là. Il y a on a pu à téléméla monsieur Kapila il y a pour réviser constitution. Donc et ça l'avantage moroté pour les Sobako. Na briefing il y a lobby ministre il y a communication et médias Patrick Mouya Elongo na collègue na Marc Ekila oyo atala kamakambo ya formation professionnelle bazalaki en face ya presse basolo la kinini bolanda reportage oyo. L'État a créé AKP ba faciliter et ça la kakeba privé secteur privé initiative privée à la initiative ou pesa kabatoni sala mingi. Yango biso mingi ya mususu tobesana ka kokoma. J'ai l'honneur. Formation professionnelle, il y a des jeunes
bakolo mpe bapaka ezali sujet développé na briefing ya ministre ya communication mpe média Patrick Mouyaya na ministre ya formation professionnelle Marc Kekila oyo bazalaki en face ya bajournaliste ebele oyo bayaki na briefing ya mokolo ya mercredi oyo d'entrée de jeu nanu balevé équivoque sur narratif la concept ya formation professionnelle na République démocratique du Congo. C'est-à-dire formation professionnelle eza kaka bato oyo barataki te mais surtout mpona bato nyonso oyo balingi kozala à jour na badomaine na bango ya mosala kolandisama na souhait ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi ko-créer classe moyenne mpe ya bamillionnaire awa na RDC mpo na ministre ekila nyonso ekoleka par bamise à jour oyo bakosala à travers la formation professionnelle, d'où nécessité à réglementer le secteur en agréant un vrai centre de formation, en qualifiant des récipiendaires avant leur insertion professionnelle dans la vie active. Valorisation pour les acquis et l'expérience, il y a beaucoup à ça déjà, car si va préciser papier pour la relaxer à un expert professionnel. Il y a un ministre qui là. Pour la misala. Bino boza bato ya bwanya makasi esengeli bo lakisa bandeko baza kolanda biso nzela misala na mboka ezalaka oyo misala ya mbula matali na pe ya bayimboka te tolobi na français secteur public na secteur privé na ba initiative privée. Mokolo premier ministre yambaki ngai nazo ko yebisa yeke tozo organiser foire et à formation professionnelle. Naibisa ki maman premier ministre namboka na biso misala esala maka mikolo nyonso chaque jour. Ezaka na mboka na biso okuta moto aza chauffeur alobi naza chômeur. Okuta moto aza na boutique ya munene azosala ba opération na ye ya vente achat aza biso vie epesanga numéro matricule naza chômeur. Ezaka na mboka na biso. Okuta Moutou, moi j'ai un ami, un grand photographe, je ne vais pas citer son nom, c'est un grand ami à moi. Mais c'est vraiment mon ami à moi, mais quand je suis avec lui à la maison chez moi, excellence, le grand boulot. Ce que y a mon ami, oyazo sala, ils ont musalate. Ce que pas n'abusons musala, ils ont nin. Musala, ils ont fonction publique, numéro matricule. Tout musala, ils ont il faut aller aux Ephraim. RVA. C'est ça la question. Binonde sur le Sengeli Bolimbolela, Baimboka. Ça c'est la première des questions. Mais misala ne sonne pas misala où l'État a ça parce que l'État est à un cadre. À un cadre, ils permettent à bateau passer la misala. Ça c'est de 1, de 2. Premier ministre Robaki, mais je vais revenir sur ça. Misala on a écopé ça, mais je vous regarde tout droit dans les yeux. Et dans le secteur où il y a formation professionnelle. Mais par exemple, si on a mining, je félicite mon collègue de l'emploi. La plupart d'emplois réservés aux Congolais. Congolais, si tout le monde est formé, déjà. Voilà. C'est-à-dire que, dans un exemple, mon type, j'avais un neveu chez moi, je parle de ce qui se passe chez moi à la maison. Je ne sais pas où te mettre. Tout ministre que je suis, n'a pas recruté à 8 je vais payer ma fonction publique. Je vais payer mon 3 motos. Ah, viens, je vais payer ça la boulot. Authentique. Et puis, son ami qui vient chez moi à la maison, a dit, viens, là, on va payer ça, il paye ça. J'ai donné. Le petit, il avait commencé avec 3 motos, au moment où je parle, il en est à 10. Le comble maintenant, c'est que mon propre neveu à qui je voulais donner, moi, c'est un bon exact, à comment on nous a eu sur la ici à Saint-Bon. Toi, la formation professionnelle et Salama à Kinshasa à partir le 24 le 26 octobre, la IMPS en face du musée national la triomphale. Entrée et années gratuits. Après 28 jours, na ANR, c'est ce qui connaît. À lobby ke ba nyokola kiye makasi lobby ezalaki bongo audience ya liboso ya procès naye ba détail bolanda na reportage oyo ya Faso Kirome. Ils ont formulé des accusations, le ministère public a formulé des accusations. Je voulais un peu clarifier les choses sans entrer trop dans le fond.
et parler du contexte de mon arrestation, parce que j'ai été arrêté. Procès Seth Kikuni, déjà Ibandaki Kuma, na prison centrale ya Makala, liboso ya Bazuzi, ya tribunal de paix ya Kinshasa Gombe. Audience ya opposant Seth Kikuni, malgré état de santé na ye, azwaki maloba na ko expliquer na Bazuzi traitement oyo ba traitaki na Amer Kobanda le 2 septembre oyo bakangaki. Ils ont formulé des accusations, le ministère public a formulé des accusations. Je voulais un peu clarifier les choses sans entrer trop dans le fond et parler du contexte de mon arrestation, parce que j'ai été arrêté quand même le 2 septembre et j'ai été brutalisé, séquestré comme un terroriste dans les cachots de l'ANER, qui à travers son AG reste un OPJ à compétences restreintes. J'ai été privé de mes médicaments que j'étais supposé prendre. Président de la parti politique Piste pour l'émergence à Kangamaki, Kobanda Lebe kasi a sali 28 jours na simana ngonde aiki kosamba après kosala rechete oyo asalaki mokolo ya lundi 21 octobre 2024 kuna na prison oyo bamemaki na hôpital eyano mpona kozwa baswe. Mokolo ya mercredi 23 octobre azalaki liboso ya Bazuzi kasi ba-avocat na ye basengi liberté provisoire to pe na opposant oyo akende libanda ya mboka kozwa baswe na ntina ya état de santé na ye oyo ezali malamu te. Kasi ministère public batelemeli yango mpo balobi ete ezali mpe riske kobimisa mwana ya mboka oyo sino te esika ya kokende akoki mpe koloba bamaloba oyo ezali malamu te mpo na république. Kasi bajuge ya tribunal de paix balobi ete bakorépondre baavocat ya Seth Kikuni na 24 heures. En attendant suite ya audience oyo kozala mercredi le 30 octobre. Pour le cas de M. Kikuni, ici présent, candidat à l'élection présidentielle 2 fois dans notre pays. Bakangi, journaliste Maïs Chibangu, affaire 20 millions, balobi lobi, tangu, asilisaki kaka point de presse na ye, mbala moko baye kombita ye, esika bakei na ye, et banité, badetaï bolanda. La reportage Oyo, signé Faso Kirobe. Voilà, Maïs vient de partir. Selon Batouba Assistaki, na point de presse Oyo Azalaki ko animé journaliste Maïs Chibangu a dénoncé que plus de 20 millions de dollars est zali Yakobunga na République démocratique du Congo. Point de presse emisileli na moté balobi bato ya sécurité bakoti pe bakangiye ndenge bozali komona na ba image awa. On a arrêté Maïs. Vous voyez, donc c'est un commentaire. Voilà, Maïs vient de partir. On est ici dans la commune de Kintambo, juste après la conférence de presse. Maïs vient d'être arrêté. Jusqu'à présent, Esika Azali et Yebanité, Babombi Wapi et Yebanité, Tokanisake, Bakondi, Bazoki Mikano, Yako appréhender, Bako garder dans de bonnes conditions, Pambate, droit de l'homme et Zalipe, ceux qui bakali Moutou, ba respecter principe et la présomption d'innocence. Dossier Oyo, Tozali Kotalela, Tozako Zimene, Beltesco, Mosungia Mabota, Azali ko continuer kosunga mabota ya Kinshasa. Betesco na bolinga zaka nango na ba consommateur na ye nyonso ba mamba lamba biloko malamu ba service traiteur na ba fête ya mariage na ba anniversaire en tout cas eloko bosengaki Betesco sa yeli binango comme nango mayo ketchup ezali
automate ezali ketchup kitoko uti mboka Arabie Saoudite oya qualité supérieure oyo eza na saveur à tomate kitoko. En tout cas osalela yango frite na yo, osalela yango petit déjeuner na ndako, osalela yango ba buffet froid. En tout cas ketchup oyo kesunga o pote biloko nezala kitoko makasi, surtout ba client bali yango malamu même na ndako ba papa ba mela soupe basi sa sani tala particularité ya ketchup oyo automate ya Betosco ezali na 520 ml. Tozali pe na oya muke il y a 260 ml. Nous ces allés ba ketchup au Betosco abimi pona ko sunga biso na ba ménage. Tozali siko na mama likamo o ba bengi mayonnaise mayo aux frais. Et azali mayo na mayo. So ba lelo ba lelo poulet mayo ezali pona mayonnaise mayo o ya Betosco aux frais ba benga mayonnaise de professionnel. Tozana mayonnaise o ya munene ya 1 litre na benga ngo ma famille. Les aliments mayonnaise de professionnels. Donc, nous avons des grillades, nous avons mayonnaise angazei, mayonnaise à qualité kitoko, mayonnaise à pro, aux autres sunga, nous sommes sur un ménage et surtout ce qu'on m'a mis qui ont l'école en dako na mesa, na cuisine, en tout cas, dans le côté sengo. Vous avez les sous na eau ya 500 ml au bachayel balingara mingi, au bazali ko lia partout surtout dans le scolaire. En tout cas, aux alentours de ça, nous sommes mayonnaise de professionnels. Côté sunga, biso sunga, nous na ba recette na bino, puis ba beng ça ba client na mesa. Maman responsable. Ozangisa mayonnaise mayo aux frais, ozangisa mayo ketchup te ya munene na muke et que sunga bino pe biso pour na boulé et surtout yango ezbenga ba client pamba, c'est ça la qualité de mayo professionnel ya Betosco. Elon Musk a présenté un robot qui a révolutionné le monde. Au-delà de la voiture Tesla, Otoyebi a présenté une voiture Oyo et sans chauffeur, sans pédale au quotidien au Kei. Ti place Orokita. Il y a seulement les amis qui ont préparé un robot c'est-à-dire couple boye botiki ka bilo qu'on a mis Kei après 9 mois boye ko zomo na bilo. L'avenir est proche et l'ère des robots va arriver. L'avenir est proche et l'ère des robots va arriver. Wana ezali maloba ya Elon Musk tango abandaki ko présenter cybercar na ye topé mutuka na ye ya Tesla oyo ezali sans volant pe sans pédale, robot van oyo esalaka misala nyonso na mise à jour ya robot Optimus. Après avoir révolutionné le monde, il y a automobile à travers Tesla, ils ont réputé mutuka sans carburant. Elon Musk a présenté Cybercab, oyo ezali voiture sans pédale, sans chauffeur, c'est-à-dire au côté na kati, ozali kosala le côté, si au koko na esika olingi, ata kutu osali 3 heures de route, ozali na kotanga, ozali komela, ozali kolia sans problème. Kasi oyo akokamisa makasi ezali que Elon Musk azali kotravailler sur robot avancé conçu pour na komema zemi pendant 9 mois. Alobi eloko wana ekoya kolibere baparents na défi physique ya bagrossesse. Bacouple bakofournir kaka sperme pe baœuf. Robot ye moko nde akonourrir embryon oyo ekozala na kati ya libubu ya robot ti na suka mwana abima e. Selon Elon Musk, technologie oyo ezali koréduire considérablement barisque oyo ezalaka na basi kozwa bazemi na baaccouchement oyo esalaka ke des fois emema bango na liroir. Pona ye alobi azali kosauve basi ebele. Déjà robot Optimus ya Elon Musk esalaka misala nyonso ya bafonction humaine, c'est-à-dire robot wana akoki kosoccupe na bana, akoki koservir batu surtout na babar. Robot asalaka mosala na ndenge akosakana te, akoki mpe kosoccupe na kokata pelouse ya lopangu, akoki mpe kosala misala ndenge na ndenge ya ndako, surtout kutu na réception koexplike batu baorientation mpona babiro wana ezali mosala ya barobo oyo Elon Musk amoni mpe alobi ke moto désormais esengeli amesana kovivre na barobo. Deja kutu alobi prix ya robo oyo ekozala moitié ya prix ya mutuka mpona kopesa possibilité na mutu nyonso oyo alingi akonfie misala nyonso akoki kopesa na bato asala yango na robo na ye pe atikala kimia. Makambo oyo tozali kovivre na ba nouvelle technologie,
c'est-à-dire l'intelligence artificielle na robotique ndenge ezali koavance. Elon Musk alobi déjà que biloko wana nyonso moins de 3 ans ekozala déjà na marché na États-Unis pe na bakwa mususu ya monde. Entre-temps biso awa na Kinshasa mabulu na ndenge ya kosakana te pe tozali kobunda na masolo ya révision constitutionnelle. Eke yo mpona nini balobaka mwasi aleki nioka na mayele ezali préoccupation oyo tomituni na KNB News bolanda reportage ya Miti Mafuta. Mwasi azali etre oyo nzambe ya sala na ntango alabisaka mobali pongi na basololaka entre mwasi na nzambe moto ayebaka yango azali te. Basi mingi bazalaka soki azali liboso ya problème que ça soit niveau na yango mwasi akoyeba toujours na kopesa solution. Kasi mpona koyeba position ya mwasi mingi bayebaka yango te ndenge biso totuni population ya lobi. Moi je vois Zara Maël le roi Nyoka parce que moi si naza maman même dans ma na papa na mana foye mo bibezala maboko ya mama so za Maël to zoba foye no ekeza malamu ndeni yango wana tozala Maël bongo po tobatela libota la biso yala ndenge mabete moi je pose la Maël pose la site moi tu peux battre la bana battre le mobile battre belle famille la famille la famille mususu toza Maël te ko gérer famille wana te ko kuta ndenge nini watu poza Maël za ndenge mabete basa mabete biso ko la bana tozuba koko za Maël nyenyoka tera baso ba kolika la éducation la bango abuzo bala mama zaka mama fata la place mama mwasi mutaboma ndako mwasi mutaboma papa leto mona bela ta mama la kufa ta na papa te maman tu sois sali prière na moi na rose à guérison alors moi la maman ta bonne maranda so maman elle était bala pe bazandela bien te papa fa na été on te fa na la bala so to boko la bala baloba moi ça za Maël ko le kanyoka parce que tu m'as dit la baza pe za Maël ko le kanyoka baloba o yana moi c'est l'ennemi la basi ya Maël mwasi mususu bebai na ye me mamusako takle pas oh éviter azali ya Maël ko le kanyoka comment fait mwasi akoyeba te linga obali na nga awa akelinga te sous quelque part jobeta pe 100 ans okoki pe koyeba eza mpe na mwasi mosusu eza mpe na palais azala mambo na préparé me ye koyeba te na sansi wana babema basi baza Maël koleka yo mwasi mosusu obali mpe na palais aza mpe na bapréparation mambo na ye bele ye koyebi yango te oyo asola libanda mboka na bato mosusu yango tomona ye mwasi aza Maël. Moto oyo kanisaka mwasi azali 7e bête après le crapaud yeba ete mwasi azali na Maël ebele mosusu oyo na milio mobali odécouvra te esengeli kokontrole baacte nyonso tu oyo okoki kosala liboso ya mwasi olobi oyebi te. Kinshasa eleki partout. TikTok ya lelo mboka ya bana na bana Beverly eyale aponeli biso nini tolanda. Akroya, okolakisa mokili. Akroya. Asake ndaki. Asake. Abolata. Asake production. Akroya. Asake kucha musuni. Ndaki. Asake yeyo, yembo yeyo. Asake musuni. Asake mwana soloka. Asake bandaki. Asake babolaka.
George Libaya, George Mbangu, Asake actualité, Asake Ndakie, Asake actualité, Asake Mobali, Babolata, Fete na Bamwana, Tombagage, Opolo Longwe, Boucha Musuli, Muzambate, Balabaya Wendimio, Balabaya Wendimio. Avec Jimmy Mukendi sans filtre, ezali bongo tango oyo topesa kabino analyse ya actualité ya kafu ya lelo ezaki somo bolanda extrême mais Mukendi plus pour s'abonner na ba page avec Jimmy Mukendi na YouTube, na Facebook et na TikTok. Ce qui n'attend ya belligérance ezalaki que non président esengeli asala 5 ans une fois renouvelable. Fachi a précisé politiquement toyo koloba ke Fachi a pesi ba couleur à lobby que eloko wana bino peuple mutubo chango kaka bino peuple soit à travers l'institution ezali parlement soit à travers référendum oyo peuple a ko se prononcer pour nous revoir ba disposition mususu wana ezali na kati ya mibeko. Et alors batu bazala contre yango, nous pensons que les gens ont le droit d'être contre. Parce que l'élection, c'est ça même la démocratie. D'accord, opposition qui joue un rôle, il y a contre, il y a barrer la route. Ceux qui posent estimer que Fachi, Azali Kolinga, chaque constitution, a glissé. Terme glissement, il y a biso, il y a terme moko français, il y a soloté, mais il y a terme moko. Na ba juste coutume politique na biso to adopter yango pona ko expliquer que mutu alingi alekana na pouvoir. Ce qui ezali pona bongo, l'opposition aussi a le droit ya koloba, ya ko s'exprimer, ya ko pesa makanisi na ye. Bref, pona dossier ya constitution wana to koloba que mboka ezali mboka ya biso. Avenir ya mboka oyo ezali na maboko na biso. Est-ce que kolongola droit na congolais ya ko décider sur mboka na ye? Est-ce que pe okolongola droit na opposant ya koboya oyo bato ya majorité bazali kosala sous prétexte que soubassement moko to pe viser moko électoraliste ezali la kasi to boyité. Mais bien entendu, ko réfléchir na ba choc d'idées, des lumières et pe samara pemboka etambolaka. On a souka édition ya mokolo lelo na kozana plaisir ya ko retrouver bino lisusu lobi. Toujours devoir ya ko informer bino information ya solo sans parti pris ya bio ya siki avec impact toujours na idéologie. Magazine.